Bonjour. Mbote mingi na bino nyoso to ba bolinga mama Elianitou. J'espère que vous allez bien. Ngai wa bino mama Elianitou ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali et vous de votre côté c'est comment? Na linga mingi mi koyeba ke bayeba ngai bandeko yanga balinga nga baza malamu sala yanga esengo mingi ponga la pesi bino déjà nouvelle na bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Ce qui peut na moi mi kakaton na ebsra bino nga mama Elianitou botala boy. Mais na tongo ya lelo tozo déjà le 12 mars 2022. Donc et pas une saison mais libino boybake ndeko na bino votre deuxième maman Elianitou aza bien nzambe asiliko batela ye na libota ala musibiso na makasi bino pe kote na bino kuna eza ndenge nini bokomela na ba commentaire pona ba ete bozali malamu. Merci beaucoup na bino ba yebanse tout bo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka maman Elianitou. Merci mingi na bino ba oyo bo partager ba émission na ngai parce que ces derniers temps nazuba coup de fil ebele kaka ndeko mama motu bo mutatinela kinga émission na tali mama netu na yebaka te mama nzoka ndo zaka na masolo kitoko boye émission na eza très éducatif ka ba manitu batinela kinga mama netu na yebaki te na yeko yeboka ka boye donc ba yeba na kaka lelo makambo na yako yebisa bino ba mama na yebisa ka bino ke émission na biso préparer pour le mariage ezaka pona ko bebisa te ezaka pona ko bongisa ba mama bo fungola matoi ba mama bo landaka nga malamu boyeba ke wa bino mama Elianitou ndenge na zaboye eza na batebele ba benga kanga pona ko pesa nga masolo na bango pona ko yebisa nga ke mama Elianitou tala bo situation se komeli ngai ka bola ngona bandeko mususu po ekwa ko sunga bango ti bo moni nga na za na kati ya cuisine oyo bo moni ezani ezali viande nde to benga wana kisasa ngombe ezali viande ya ngombe basengisa na mabumu yango oyo bomoni viande ngombe na mabumu ti miso monite emoni na mwa vinaigre na mopanzi po vinaigre oyo to koboka na mwa mabumu po na solo ya mabumu sozo sala mabumu foko so passe pa mwa vinaigre mopanzi po na solo na ngweza makasi bozo mwana na mwa litungulu na ngai kitoko tomate na ngai mbuma kitoko matungulu na ngai céleri na ngai nyoso to evandi wana na mwa pilipili mwa kitoko eza wana oyo biloko mama Elianitou akosala nini akolambela mabumu bandeko na ngai soko zali mwasi libala yeba ke libala eza na ba principe nango na kanisi bo ute kotala video moko oyo ute koleka ka mwa mikolo na kati ya Elianitou TV papa moko asenga kinga bina la kisaninga ni akosala viande pamba te papa wana azali ye moko moya lambaka eza tabi mama na kokosa ndenge nini pona kokakolia malamu papa tikala ye moko mama kenda bakabwana mwana benda isimba kite bakaboye na bango papa atikele mo célibataire maza muto azana posa ya kolia malamu yango atala kape mama Elianitou po ayekola kolamba ameka kolia bien mama yo muto zana papa na kati ndako zana mobile na kati ndako lisolo nazo beta to mateya nazo pesa lelo ezali pona yo oyo ozana no mwasi libala na kati ndako na mobile na yo bandeko ba mama tango toza ko balisa bana il faut ko talisa bana ba responsabilité na bango talisa mona ke mwana na ngai nengo ke boye na libala nazo rappeler bino bozana kati ya émission préparons-nous pour le mariage avec maman Elianitou chaîne na biso ezala kapona ba émission mingi ya ba conseil to après na kabana na biso nini ba ko vanda na mabala oyo pe mabala se kufi soki bazu gloire à deuxième maison ndenge ni ba ko vanda ndenge ni ba ko bungisa yo pe oyo za libanda Matéa soki concerné yo ekoza malamu ochango en pratique mukolo nzamba ko sala yo ngulu tango ko pesa yo gloire à deuxième maison eza mama ni tete mutabetela ngo sete ezali na kati ya Biblia gloire à deuxième maison existaka ezala kabande kona ngai okoko kota libala boye esimbi te bokabwani lobi penza ba peso am sœur mobali o sengeli azala ya yo mingi il faut ko tirer les sons ce qui est libosé au tribisha qui est mibali ko sanene ko bebe sate ba mama to la kisabana na biso ba responsabilité na bonto ba okena ndako libala tango kena libala elakisi nini lakisa mwana kena libala mwasa asombaka tomate mwasa asombaka matungulu mwasa asombaka céleri lakisa mwana ke mwasa asombaka mabumu mwasa asombaka viande bana na biso mingi babotami na poto tope bayaba na mike bakoli na poto bazali kaka bango nyoso bana ya poto ye mineur ozali kaka mwana bakoto biso to ya ba majeur nde tozali ba blédard mais bana na biso yango mingi bango babalaka mingi peka ka mibali o bautaka
Afrique o to benkara ba blédard o bayaka déjà ba majeur baza ba blédard nde bana o mibali ba mibali bango balingaka yango wana bana balingaka mibali wana parce que ba découvrir ba bolingo oyo mibali na ba pesaka bango sepelisaka bango makasi yango le kotindaka basa nini ba balana mais tant mwana azokende na libala mama lakisa mwana kene libala kuna kokuta na mobali na yo aleka pona madesu lakisa mwana nini balamba pona madesu okoyebisa mwana ke okokuta mobali na yo kuna mama aliaka misili lakisa mwana ndeni balamba ka misili loko yanga mama ili anitu nebi na kolamba misili te meza na mutu akolakisa nini balamba ka misili soka sala kisinga on apprend tous les jours na koyekola na yeba ndenge nini ya kolamba misili ezalaka kitoko sina lia misili na sina lia mikungu kolamba yango na yebi te na moni fona to na masili vima pata po nyo salambela kaka ora soni misili mikungu misili mikungu biloko na mona mama Sylvie Mampata spécialité de yango ah ma Sylvie Mampata bandundu spécialité na bango ba tabandundu nyonso na pesi bino bambote na bino majoli a bienvenue kamba ba gros bisous ba tabandundu nyonso ma Marie ba bisous na bino nyonso bangwa shamuno bandundu na pesi bino bandundu bandundu oye bamungulu diaka oye nani muzitu oye ba muzitu oye tokena banani tokena susuna banini Yandre Kimbuta oye bangwashi na mundu bandundu mama mazone oye mwasi ya talo awutapi awuta na bandundu bangwasha mundu bandundu bambote na bino bata bandundu mama tongo za kolakisa mwana ke mwana zokende libala yebisa mwana lakisa mwana kolamba lakisa mwana ete libala zokende mama ngana bokolo na frite na bokolo na cordon bleu na bokolo na bapate mais mobali oyo zokende kobala akoli na cordon bleu te akoli na bapate te mama akoli na fufu ba nini lukulufiku mobali mobali akola na lukulufiku emba dinga itelo ba makabongo lukulufiku mobali akola na lukulufiku mama lakisa mwana likamu na vandeli na bino ande bozomo na mabumu ngombe oye bomi mboka mwana na biso ya mwasi azana ndako libala jeune sœur leki bongana za deuxième maman atoza na 60 ans atoza na âge ya mama Alice Ndombele ngana aka deuxième maman na yo ngana za deuxième maman ya batu nyonso mama ile ani tu votre deuxième maman pour maman biologique azala aka moko sikoyo lakisa mwana ke mwana ngai mobali akoyiko kuta na mobali alingaka kolia likambo ezobo mamboka ya lelo o naza koyebisa bino matate koti na libala kaka pona eloko balobi viando ebomoni ya ngombe na mabumu ya ngombe problème nango eza ndenge nini ndeko mwasi mobali ayebisi naza na pose ya kolia mabumu ya ngombe yabi mabumu ya ngombe ça pue hein ça sent mauvais ce truc là j'aime pas trop ça pue ça sent mauvais na linga yango te mwana asali nini mwana kei epa ya mama na bango o mama nga kuna mobala lobi alingeli ya mabumu ngombe meza solo ngai mama na kolama mabumu ngombe te mama lobi okay zala na soba mabumu ngombe na lambela bokilo na ngai mama kamata sumi mabumu ngombe alambi apesi mwana na sani mwana mimi mobali ale ale mabumu ngombe bien kitoko lina ye bien eliki mwa mikolo mobali alobi naza na posa kolia mabumu ya ngombe mwana telemi liswa kepa ya mama mama mobali ni mabumu ngombe mama kamata mabumu ngombe alambi apesi mwana ili mobali mukolo mususu kaka mobali bi na kolia mabumu ya ngombe azoka ngwelengi kitoko ti mukolo ngwe zalaki dimanche mutako bibazate mabumu yango na mobali yemo akia sombi mabumu asombi ba ingredient de bomoninga mameli ya nitu na chebo mobali asombi biloko na nyoso ayena wana ndako acheli mwasa bi bon salela ngai mabumu nalia moi comme mais attends je vais sortir un peu je vais bah habiter les lots sortir un dimanche comme ça en amoureux à la maison tu n'as pas besoin de sortir ma chérie je peux même te donner un coup de main si tu veux hein. Oh mais y a pas de souci mais ici tu sais ce soir là j'avais déjà un programme avec des copines hein. Mon bel habit pas question des programmes tu es une femme mariée donc tu restes là tu me fais à manger j'ai besoin de manger des maboumou ngombe j'ai envie de manger maboumou et en plus tu fais très bien les maboumou ya ngombe tu les fais vraiment à merveille j'ai vraiment besoin de manger ça aujourd'hui on va rester en amoureux à la maison. Moi, ça a tourné bien, mais tu sais, j'ai oublié, j'avais rendez-vous avec maman. Moi, il n'y a pas de souci, je t'accompagne. Je vais t'accompagner chez maman, il n'y a pas de problème. Hein. Mais après avoir préparé les maboumangombe, on ira voir maman. Oh non, mon frère. Non. Aujourd'hui, mon frère, la côté cuisine, viens ma chérie, on va préparer. Moi, ça y est, bande balola miso. Ah, baloli miso.
Oh non, je suis fatigué, moi je ne peux pas faire les mabomangombe aujourd'hui, je suis fatigué. Mais toi tu es fatigué. Attends, moi je vais couper les mabomangombe, toi tu vas préparer. Moi, là, moi, oh non, de toute façon, moi, je n'ai jamais préparé les mabomangombe, mais moi, c'est ma mère qui les fait mabomangombe. Mais là, oui, je le savais que c'est maman qui te fait les mabomangombe. Parce que côté préparé, ma chérie, je vais te dire la vérité, tu es nul, tu ne sais pas faire à manger. Moi, j'ai grandi avec les mabomangombe. Moi, j'ai grandi avec les misili, avec les madesu, tout ça. Moi, je vais te dire une chose. Je t'aime, oui, tu es ma femme. C'est vrai, je t'ai épousé. Je t'ai pas épousé seulement pour faire à manger. Mais faire la nourriture, c'est très, très important parce que moi, ma maman, elle nourrissait très, très bien mon papa. J'ai à manger. Tu sais que je suis un gourmand. Moi, j'ai à manger. Alors, toi, souvent, tu ne prépares pas. À chaque fois, tu vas chez maman pour lui donner les aliments pour qu'elle les prépare pour toi. Je sais, je suis au courant de tout ça, je le sais. Je sais que tu ne prépares pas. Toi, tu sais faire seulement les cordons, c'est les cordons bleus que tu fais, les frites, ça, tu fais vite fait, c'est vite fait. Mais tu dois savoir, une femme mariée doit faire à manger pour son mari. Et maintenant, on n'a pas encore les enfants. On est cadets. Et quand les enfants seront là, les enfants ne vont pas manger seulement les trucs, les cordons bleus, les frites, etc. Ce que banini, voilà. Hein? Il faut quand même qu'on y ait des peu de trucs naturels, et ça, bien tout ça. Moi, ça a bandé. Ah, mais non, hein, mais tu sais, hein, moi, avec tout ça, avec l'odeur, moi, j'aime pas l'odeur là, moi, en tout cas, faire à manger, moi, c'est pas mon truc, hein, c'est pas mon truc, en tout cas, bah, français, mais là, au cours de moi, na français, on se trouve à discussion, na français, moi, comme mes athées, bande, konangai. J'ai un homme à benga, maman, il y a ni tout. Toutes les mamans ont le devoir d'apprendre leurs enfants comment vivre leur vie maritale, surtout faire à manger. Maman, la plupart, elles ne sont pas propres, maman, ne suit pas les maquillages. Maman, on a encore bien maquillé, on a maquillage tout ça, français, belé na mon retope anglais, belé na mon retope espagnol, maman. Na faut pas beaucoup na musolo ba munu kutuba, to musolo ba chiluba maman. Mais ok, côté bal bengi ko lamba baza nul. Propriété en zoto nul, maman. Mon sous okosala kaka ba maquillage belé a démaquiller a soukolité a seli démaquiller a démaquiller a soukolité a semizela a keko lala en tout cas maman problème on a za na ngonga mon côté maman ni tout. En tout cas, baninga nanga bala ni bale belé, bazana ba problème basina bango ba yebola mbate, tope balinga ko lambate, o bazana ba maman ba ki maka pa ba maman mbango, eh maman fais-moi ceci, je vais rentrer à la maison, fais-moi boye na boye. Ba maman eza malamu te tozo rendre bana na biso ba mauvais service. Bien sûr, okoki ko lambela bokilo na yo de temps en temps, eza mabete eza malamu, o lambi biloko ki penza mwana ya na mobali na yeboye, o kamati ata ba bolo pesi bango, eh bana ye na lamba ki biloko boye bomema. Mais ya ko lambela ka mwana no ya mwasi, mwana na azozo ata ya koyeba kolamba te azo kolambela mobali na ete po yo mama oza ko rendre mauvais service mwana soka ke musala asombi bloko ekolia aina ngo mama olambi ochena ba bolo pesie akina ngo bandule sa mobali ce n'est pas ça ndenge mobali azaka na posa kozwa nzoto ya mwasi na ye amanyola yango asaka nango ndenga lingi ndenge pe mobali azaka na posa ya kolia biloko mwasi na ye alambeli soki mwasi avandi alambeli mobali ali mobali aura sentiment aura quel link ce qui bloque les qui tourne bah c'est ce qu'on lui a pour na plaisir on a au moins on peut continuer les sacs bah qui kuna da na lingi ya kolia na nini na message na okende ce qu'on la les sacré ezo sala nini ezo bakisa bodingo ba mama yango na yeko ebisa na bino bandeko basi ba mama bo bongisa bana tango bazuke na mabala préparons-nous pour le mariage bo bongisa bana nde bana bazuke na ba mabala ba mama na ngai bo la kisa bana kolamba mwana na ngai tala balamba ka biloko boye tale loko bobalamba internet yangoyo yebisa ekende ko s'abonner kuna na Eliane Netu TV okomona ngai yo bolingi ya mindele bokozwa bolingi ya baluba bokozwa oya bangala ya bayombe nyonso ezali awe loko ezangaka ezate o mateya nyonso ezali amoko ozala mutu makasi amoko oza kolingaka mateya te mais pena mama Eliane Netu soko échoué volonté na yo moko oyo aza mwasi alingaka libala mama Eliane Netu mwasi alingaka kolamba mwasi ayebi ko servir mobali mwasi ayebi ko tosa mobali ayebi ko respecter mobali ayebi ko soin ya mobali ngako tuna koloba bino mobomonaka chaque jour de la côte à cousine kolambela mfomu kanda mon 1m85 ninga na lambela ka ebomonaka bino moko bande konanga ya basi to la kisabana na biso parce que eloko yaka kotumusa so mabala ya bana soki bama bokilo ayena ndako mwana oli alamba akalingi frite o bana bakoto soko za mwana bakoto kendo bala mundele soko bali na yo mundele bobanda ko commander biloko na bino kolia babanda ko tikela bino mais appel okuta parce que ngala kati ya service traiteur la providence awa mindele bayaka mundele azo ebiso ki ngai ngolo ezanga te na fete obi o mundele bi oui
ngai ngolo et puis ezala bien pimenté na sina mesana kolia na ngai pilipili to tika makambo ko bebisa bano bana bakoto bino bana bakoto bofungola makutu bofungola matoyi boyoka soko za na posa kolamba mabumu te po eza solo kende ko bala mobali na ya mundele oya kolinga kolia mabumu te tango bozolinga ba bleda bozolinga na kobala na bino boyeba ke bino na bino bande kona bino mibali bakoli na baloboko ba mama na bango mama alambeli mwana mobali ti 26 ans mwana le loboko ya mama 27 ans, 28 ans, aye ko zoye tant que moi si na ye, o ko longoleka go ya mama na munoko boye, mbala moko to bande ko lese ba cordon bleu na ba frites te. O mona mobali mbinga, lokola nani oyo. Frites sele lo moko te, lo so kutu te, mamu, fela semoule, mamu la chikwanga, eza ndenge wana. Kimbinga wana ezo bonga na kwanga, kimbinga ezo bonga na semoule. Ezo bonga te na ba firta bande konanga. Bana basi ba fi, boye kola kolamba, on apprend tous les jours. Bah, félicitations à toi Sandrine, Sandrine di mwana. Ye penza landaka la lettre, blo on se tourne à lambaka. Ah maman la landa, ah maman tu sais Chris il mange bien. Ah là ton fils là il mange bien. Tu sais j'avais fait les maboum. Eh maman tu sais j'ai fait la viande. Eh maman j'ai fait le pondou maïma et le balouba. Eh maman j'ai fait le vrai pondou de tout le monde. Pour nanini, on apprend tous les jours ba ye kolaka. Ba maman kosenga monga libala eza malamu tanto obalisa bana baba leboy ba pesa 3 super ba pesa 6 super ba pesa 40 costume eza mabete tango bolepe monga libala bobokola pe bobongisa pe mwana bia sika azokende kolakisa ye nzoto na ya bomwasi basikolaka yango ndenge nini mama koyilakisa propriété bopeto na ye ndenge nini akoki kozala na mobali bolandaka bana na biso oyo te balingi maquillage make-up me propriété moke ngamu na lobi te eza kaka mibali oyo ya bango mobalinga na bango bajeune nde babenginga mpo bayebisa ngai mabumu yango oyo bomoni yango ya mobesu bana na nga na kolambela bino mabumu oyo bokotala la lettre ndenge na kolamba yango bino pe bosala nini boyekola bobanda kolamba mpona mibali na bino baliaka bien bobali bableda bana na biso bableda balingaka kolia bien bandeko bobomaka bango nzala te ntango ozoboma mobali no nzala ozoliese bien te olialiaka biloko ya bokilo akomi kosongaka pa mama oyo aboti akenda kolia apo bandi kosilika obandi koyoka zuwa mpona nini akendaka tu sais il n'a pas encore quitté il est toujours sous les jupons de sa mère à chaque fois il va manger chez sa maman boye na boye ba mama pa mibali bakana sentiment kolambela bana na bango mibali bamonaka bango lokola mibali na bango bakana sentiment kolambela bana na bango mibali alors yo mobile kenda kolia lira pa mama po pesa ko kanda eloko kosala yekola on apprend tous les jours yekola ko lamba sepelisa mobile na yo mobile no abanda kolia malamu boza libala mwa kitoko ya kimia oza kitoko nzoto no ya basi kitoko chambre no kitoko cuisine no kitoko kolamba no kitoko po vivre vie maritale na yo malamu pona lelo to sukisi wana que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu bariki tata nzambe kalusa kumuna. Nzamba ndu besheneni bana betu bonso bobo sanate awa na lekisibino nanu biloko eza mobeso bokozwa sweet nango ndenge na kolamba mabumu na biso. Bon week-end à tout le monde. Félicitations à batu nyonso babali mkola lelo. Nga pekala mingi te tozobongama na oya nga ya bomwana Dina Moda na mama Eugénie Monga Poumon de mon cœur. Toke na biso feti tout à l'heure. Gros bisous. Bon week-end. Bye bye.